Bonjour, bonsoir. Nos fans nyonso ya DKM Flash TV et ma copine, ma copa ya Doma Boss, en tout cas Doma Boss alinga bino fort. Na la bino ya grave, na kraka bino pona bino ndem to bosala nga pona zala. Taka au ventka boye, au moins comme code moko ye et outil et en tout cas vraiment ya on est sala nga bien Nathalie Kaka. Denise la Pembèche. Denise la Pembèche, la Switzerland. Mikolo yo aza na France. Mikolo aza na France, babi mosa pembe ya mbongo. Mutambongo wa muninga na ote mama na Yurek. Ba bonjour no de prosa de place aux de France. Ba bonjour no na bébé Yurek. Bébé Yurek il a comment ya Yurek alonga bébé Yurek. Ba fan nyoso do ma boss abi s'abonner toujours na DKM Flash TV. Boza de cité boya toujours chez Doma Boss na abattoir Thérèse Biloka Malili ezawana biloka olia bien eza babi sokotika entra Petro Congo bibo kitaka na abattoir ya bangombe so komika ono koti na kati tonika chez Doma Boss en tout cas bomona ngamoko na zala wana merci na ba fan na nga over ma bazala pena so bengi do mozawa pite na za ntozo ya bayaka vraiment. Merci na bino ba bisou koto boza na lela bino ya grave na kraka bino ya fort Doma Boss bibo ya kande boza bota kaka so boko tsela mbongo esani fo boko tsambongo openda artiste no ACP sa bino yeyo Doma Boss alobi toujours quand ba sujet na ya kana ya ba conseil kaka lelo na yo lobela trop ba mama ba o baza bana ndako ba mama photo e ba kubatela bana to ba kobatela bana to ba pe ko éduquer bana bana belé au mona mwana zana ndaku azo pesa comportement mo na ndaku ya bana malamu mais soit bimili banda yo moko mama na papa na so moni o regretter na yeba te ezo uta wapi kolie eza bien te bien bozo kipe bana bien te obi eza nini ba parents bana so boboti bango boye ba vraiment surtout mwana soki azana ndaku na yo alongwe te mwana parent alemba kosala mwana soki mwana lelo komi na ndaku na ye akomo futele pa na ye wana ndo mona kete te mwana bia akomi na ye kosala akomo kipe makamne mususu wana omi ozali su na temps ya okipe te po biso toza bantu biso toza bantu omona mwana atakorisi 20 ans aza ndako ba parents na ye oza capable ya koliesa yo oza obligé eza vraiment obligatoire faut liesa ye olatisa ye otangisa ye osaele nyonso toza ndenga moko na mindele te pa mindele eza na âge mo boso mo na komi ya majeur aza na temps ya osala makambo nyonso mais biso awa eza soki mwana aza na ndako ya ba parents faut azala sous ordre ya ba parents lelo tomo mona ba parents musu mona koko sa 13 ans ayebi jour asombela mwana na ye lipapa te ayebi jour asombela mwana elamba te ayebi jour a contrôler mwana na ye ata ba période na ye te ozana mwana ndako mwana reglaka mais oyebi date mwana reglaka te oyebi mwana te so bande génique asalela so asomba yango biazwaka yango wapi oyebi te mwana oke classe oyebi te otala saki na ye so auti classe saki ne faut contrôler au contrôler te ba mama to obebisa bana yango bana bazosala makambo minene libanda omone lokwa mwana na ndako kutu plutôt omone lokwa mwana libanda aza âge moko konde na yo po anini to contrôler bana te yebo kamwe Doma Boss ya lobe mamba bana tena mama faut lobela mamba bana pot esa la passe omona mwana moko na âge 13 à 14 à 15 ans aosa makamoko mwana azosala bolingo na mobali pe azokota na bar mwana aza mineur akota na bar alati na mabe abibi na ndako na bango alati mabe ngaso na lati boy na osala po naza eza tenue de scène na osala ngo émission po émission na nga eza sans tabou mais na pesa rappel éducation à la vie
pesa un conseil. Mwana lati mabe, mwana ye wana na mobali na bar na miso ba pesa na ba bise, mwana zo kota na hotel. Ya on a tenu ba hotel la lelo. Botu na lisusu ba identité ba tuté. Boko mo koti bino ba tuka ko mona moi si mona mobali ba ye pio bokoti bo aka posa mbongo. Mais un jour ba okanga bino. Ce parent mo ba ya kuti mwana na place bongo na bino ba tu oboza na réception ba okanga bino. Bapara boye ba isuko kozo isusu ya na binote. Moi na ton em so lié lote a ko senga ya mbali kabela nga ya mbali pesa nga ya mobali pa koza mono pa na nzota kitoko. Mono pa za bien et mono peso na bimi ya. Bon no peso senga combien te na bipisa 2000 francs bon. Nga na peso 10 000 francs. Na peso 10 000 francs mais na posa em so na simoka mabeli. Aboya. Moi na oke classe na saki na ye ataka da bilamba na kati ya saki na ye wana bomo ka saki vibi bino bo kanteza ba uniforme mais moi na azana bilamba mususu azaso akei a se changer na ye ke asali ba makamne bomo aka moi mais ba uti ko ah nzambe ba uti sale makamba minene ba sibi Aozonga pe kaka oya ebike onde na zonga ndako ayepe yo mama po moneka oye akotine pe na kati ndako mais nzoka ndazala na bilamba tikalo ke classe est-ce que yo contrôle kaya bano mona ina téléphone munene iPhone Samsung Tecno LG aina ba téléphone mais yo mama otuna te moi mwana nga penda pardon nga na kola kalo kwa mwana ngai nga bando kabila nga kaboy mono ya ne lamba ya boy mtapesa ngai ozo tuna to landi pete kone pa ya yango ki otuno verfier so ye mtapesa mono lamba wana bino mo mtu bobe bisabana bozo lemba bana bana bazana mikeme bozo lemba bango avant l'âge age za mwana mukeme bino bozo lemba yango lelo bana bakoma boto mona mwana moko boye nga kelo tika amina nga mona kilo na moni mwana moya mukie na okina mawa mwana na si je me trompe pas à cause na ba 14 à 13 ans na zema yozwa kilo ba maser wana babandi ko fingai pona nini bino mo ba mama boye ba te bana ba okufela kwanga na dendo na balabala émission nga oyo lelo na bon tellement de toza vraiment na temps mingi te na sala ngo lisusu po na za mambe belé ya oloba pona bana bo saboye na DKM Flash TV boza desité boza bilenge doma boss la poule comme couser les lix toujours na chez doma boss na abattoir masanga mali les akuna accueille bien boza vraiment à l'aise doma boss c'est moka zalaka chaque jour doma boss à fond la terrasse na à partir déjà il y a 8h 9h terrasse déjà ça qui en fond vraiment motonyo so nyoso ya mais à partir de 22h déjà na kangaka ce peut battre bazana on ba ka sentiment musique on a ti ba 23h vous s'abonner à DKM Flash TV merci la caméraman na DM wazana si ma caméra en tout cas coup de chapeau na yo na onyo soto sala pour na doma boss ta bobenga na parce ba code na bino na sala nga bien ba code na bino ba tindela nga to ke sala nga vraiment bien vraiment vous s'abonner les sources vous commenter vous suggérer vous pesa ba remarque et ça vraiment bien merci na boss na David Kanyama depuis les États-Unis mon papa ya yo yango koto ozali merci na libota mobimba ya David Kanyama merci la famille boss mobimba wana bandeko na ngai ba grande sœur Rosette boss Clarisse boss wana ba yaya ya de ma boss kakandeka na lobaka en tout cas vous abonnez bisous